Oh là là. Namoni c'est bandi. Tu peux s'en acquérir rendez-vous lelo. Là ma boko na maison salataire. Voilà, rendez-vous aux personnes qui les ont. Vous êtes là? Coucou, vous êtes là? Bon manifester sur vos alités. Rendez-vous aux personnes les bon manifester. Et na mon abino s'il vous plaît. Na mon abino rendez-vous na biso eza lelo. Oh là là. Rendez-vous na biso eza lelo. Maboko na ngezo sala te, nazo simba ba touche à téléphone ezo simba te. Et là là. Hein? Non, ma boucle de salade, ma foute n'a pas collé, n'a pas la image de boya. Voilà, coucou, voilà, vous manifestez. De on a besoin moi si vraiment ça a besoin à bino. Asa vous donc tali bosso au côté pour lobby, nazo c'est là ba réaction ba ndekonanga. Conseil ni beaucoup ça est vraiment et ça lui passe ma casse. Ça fait mal quoi. Quand je dis ça fait mal, très belle. Merci, merci. Bon manifester. Zappé, hein? Zopé. Bon manifester. Jancy. Salut, Baker, bisous à toi. Jancy, mon frère, salut. Bon manifester, hein, franchement. Excusez parce que rendez-vous la personne à 30 même. L'état au bon son matériel, tout comme il tango. Vraiment. Non, c'est la bino, hein. Baker, il ça la bien, bah partage. Et que ça la bien à émission. Vraiment, tout ça la pour ça la bino. Bozawapi. Naza na posa na bino. Serre la joie za na posa na bino. Coucou. Nalina banda émission mais na ozonga simate parce que et dans les solomo eza pasi to na besoin ba conseil na bino edo. Mon frère Edo Kiba, Kiba, merci. Ça va pas mbolayo. Nana reta ça la bina yemba. Ndé momo ga sœur Marie Misambo et puis ça soit retard. Ah et puis ça soit retard, toi na retard to bandi mission la retard parce que ton autre kato bon ce matériel. Vraiment to yemba tana suka, et ça la biso bien. Hein mon frère Edo. Ma maman Edith, maman chérie. Des cœurs, maman. Maman Edith, Diatazi. Maintenant, je ne peux pas oublier. Diatazi, ma maman chérie. Ma partage, ça va bien. Donc, émission à biso bientôt, et bandi. Nous avons beaucoup de 5. 5, wana. Talara. Ma partage. Bon, non, soit l'inga serre la joie. Serre la joie, parce que nous mbote na kombo na Yesu. Hein? Mon Dieu, je te connais. Toi aussi, tu me connais. Oui, mon Dieu, je te connais comme mon Père.
Toi aussi, tu me connais comme ta fille bien-aimée. Voilà, frère Domoni, nazoye mani mama misamu mozo taba kerte. Zambe nga na yebi yo. Yo pe oyebi nga. Na yebi yo lokola papa. Oyebi nde nazali mwana na yo. Partage. Émission na biso ezo banda déjà. Donc naza na posta na bino, bo partager ekosala biso bien makasi surtout ba conseil na bino ndeko mwasi asengaki aza na besoin ba conseil na bino mama Edith ndeko mwasi alobi ser la joie oza na bato ebele na site na yo ya Facebook meka mpe ya kobeta lisolo pona bandeko bapesanga conseil ni na koyi kosala vraiment mama ko mema zemi amemi pena zemi na ya boti me mwana ya yete vraiment to mi poser ba question ma sœur Patricia Balboun ma belle hein moi si ami soublé non c'est la partage non ma yaya chérie je t'aime beaucoup ba partage ba conseil na yo ba conseil na bino esa ndeko moi si bien parce que ça a besoin ba conseil na bino ngai moko na mekai ko sala ngo mais alobi ser la joie loba kaka ser la joie loba kaka donc ya un moment to loba vraiment comment ma sœur Patricia Balboun zela leki na silisa comme ça na robimana direct mon frère bienvenue Toukeba na président presse leader je te salue bienvenue Toukeba na donc conseil de connaissance moi si asengi alobi vraiment ser la joie beta lisolo o azana kacha zolanda conseil na ye yango ekosala ye azwa quelque chose. Bonsoir Patrick, bonsoir mon frère Patrick. Mankaka. Mon frère Patrick Mankaka. Bonsoir. Vraiment, les soleils a pas super maman. Comment maman de bomoni na thème na biso totie? Comment maman ko ko mema zemi? Biso to ebike maman soka memi zemi papa mutazaka na moi difficulté po maman mutaye baka kolo zemi. Bongo te bayaya. Maman mutaye baka kolo zemi eza ya papa ou bien eza ya yete mais maman memi zemi ya boti pe mais mwana ya yete donc azana besoin ba réponse na biso azana besoin ba conseil na biso okotaka likambo yango eza nini ya kotaka komona zela lisolo ezobanda lisolo ezali ke mama memi mwana ma sœur Patricia Balboun mama memi zemi ya boti mais mwana za ya yete eza vraiment équation aza vraiment na passe na douleur conseil ya sengi kaka lobi soki akoki kokabwana mobali na ye ou pas bon lisolo to banda naza vraiment na besoin na limbo manifester nanu ba partage na bino esala bien parce que biso ka moko te to yoka ngome batu pe baze belé baza na besoin pe ba yoka biso po apesa pe conseil ayeba ndeni akoki koaméliorer ndeni akoki kosala donc voilà eza ndeko mwasi aza wate aza na Congo alanda ngai na live na ute kosala semaine passée donc alobi ser la joie na landa ki yango moni na tindeli o message atindeli nga message parce que azwaki coordonnées na nga te toye kosola na alobi naza bezo beta lisolo aza na Congo nde toza aza na kati azolanda biso abi naza bezo beta lisolo histoire vraie hein? Vraiment histoire vraie abi naza bezo beta lisolo oyo vraiment Lusakumunu mon papa chéri hein, lisolo ebandi ba partage esalaka bien alobi beta lisolo yo eza pasi epesi désordre na famille
epesi passe na couple na ngai nazoyeba te nini nakoki kosala na moment oyo vraiment naza bati ndeko mwasi avandaka na mobali na ye na ndaku balingana couple moko bien mobali alingi mwasi na ye pe. Nous sommes là, oui papa, je vois Rosalie, nazomona papa, oh. Vraiment, ngangana nzambe, balobi motola nzambe, nazomona. Regardez quoi? Mbuta, nazomona mon frère Mbuta, si ma sœur, je ne sais pas. Nazomona, nazo regarder, nazotala parce que lumière ezobeta nga na misu ya moment nazo regarder ba commentaire na bino na téléphone naza ngona maboko so na kiti misu na se eza ba commentaire na bino na omona na se awa bo excusez nga vraiment pona wana po misu ezobeta nga so na bino na la talinette et bimisa loga video ba tumi ba seka ngai donc ndeko moi ça za mobile ne na ndako mobile alingaka ye mobile atrompe na ye te baza bien balingana mais ndeko mwasi azali na problème ya kobota azalaki na problème na kobota mais mobile atalaki wana te mwasi mobile un jour aproposaka ye alobi soki tokoki kodopte mwana parce que grande sœur ya mobile aza ma sœur boyebi na Congo bopita ba ma sœur grande sœur ya mobile na ye aza bokilo na ye azaki ma sœur mwasi alobi no nzambe akosunga akosala ngolu na kobota bon nzambe na bolingo na ye aye kopesa mwasi zemi mwasi azwaki zemi lisolo bomea ya pasi boma bomeka kopesa ye conseil mwasi ntango aye kozwa zemi aye ko ndenge ezalaka kaka ake pe na hôpital aboti kobota boti aye obota mwana mwasi bazongi na ndaku asala ni baaktivité na ye mama azobokola mwana na ye couple na bango pe eza malamu papa pe voilà ambiance pe na ndaku comme l'habitude mwana na ye ti donc alingi pe mwana na ye azosala makambo nyonso ndenge ezalaka mais mwana abona ndeko mobile tata mwasi oya ma sœur mokomsusu alaki na ndaku tata mwasi ma sœur aza ma sœur na hôpital abotisaka pe mais asalaka ne pe baecours ya bamusike musique classique voilà bamusike classique et du coup naomona bakere te botiaka bakere mpona monake bozali et du coup kovanda alobi non mokomso aketala tante na ye jeune fille akoli akomi na ba 18 ans aketala tante na ye asinteresaki ndenge tante azobeta piano tout ça abi tante nazosepela ndenge obetaka piano est ce que ndenge osaka musique classique na yo ozoyemba ba boyebika musique yango ndenge ezalaka et du coup tante alobi oyo naza na meilleur ami na nga ye pena moto apesaka bato cour wana soko olingi na koinscrire yo obanda koyekola cour ya musique wana mwana ya mwasi oyo asengi biso conseil jeune fille na ye du coup tanta mwasi na ye amemi ba meilleur ami na ye bakei e bakomaka kuna babi non avant bango abanda kolakisa ye fo baparent na ye bazala d'accord parce que tant mosusu baparent baza na ambition mosusu mpona mwana bango tant mosusu mwana mpe aza na makambo nde mosusu akosala donc fo baparent bapesa autorisation omoni biso awa 18 ans mwana moto adesida amenaki sasa 18 ans mwana aza na ye nani omoni du coup jeune fille mpe baparent bandimi babi non eza bien koyemba bamusike mpe eza bien asala kaka jeune fille mpe ake pe mama apesi pe conscient ndenge ezalaka bayokani epa meilleur ami ya tata mwasi na ye mwana bandi koyekola musique première fois mama ketika mwana epa camarade ya tata mwasi ake atiki ye ayekoli musique mwana azongi na esengo azalaki vraiment très contente parce que amoni eloko yango vraiment baparent basepeli ye pe asepeli deuxième fois
Ba mama ketike bon akomo kende ye moko akei. Tango azo kende kozwa ye akiti akomi na lupangu wana esika tika mwana na ye. Akuti mwana ne ya mwasi na camarade ya tante ne na molakisi ne azopesa ye cours ya musique classique. Donc mwana zo yekola ne mes camarades atelemi na sima kwa biso ba câlin to mona ngo lokola eloko mabe atelemi na sima tante wana camarade tante na bango atelemi na sima mwana azo karise ye azo sale mo ba câlin na mukongo mwana pe kuna azo betaka piano na ye. Mais maman ndenda ko simba mwana nga na mukongo ko kanga mwana nga boendeni. Maman déjà comme ko tia ko fixer bango déjà ba comme ça bango ba regarde malamu te. Aye pe nanda kazu pe mwana ba ye. Amoni mwana pe comme na bilo moko boya maman on dirait yozo linganga mingi te. Na kepa camarade de tante wana ça tellement tendre, asa gentil na ngai bilo mususu bino bosala ranga te ya comme osala ngai. Oh maman nandenga betis ko bul nandenga kutaka bango. Maman epesi moi vertige abi oh moi so problème ni. Aye si mobala bi papa. Moi so tala boy. Mais nazo comprendre était na kutake mkwana na mwana na ngai tala eloko asali mwana tout ça mwana komi akomi ko sa blo mo blo kwa mutu bazo monter contre biso. Papa ebisi ya webika papa non peut-être déjà makanisi na yo eloko grave ezate. Et du coup ba continuer na bango comme l'habitude mwana kendaka ne pe kozwa ba cours ndenge ezalaka. Et du coup un jour moi sinde ezalaka azaki prévité aleka na wana ya kozwa mwana. Mais ebeke mwana okende ku papa yeba kipe. Et du coup ton azo kende amoni voiture mbala ne libanda. Abi oh. Moi mbala za. Aye boina fenêtre amoni ye mwana mbala ngo na mwana son bazo solola. Loka mutu mwa bayo discuter mais tellement ye azana kati ya fenêtre azana kati ya ndaku te moyo kama solo bazo solola ezate bazo mona batu bazo discuter. Azaki étonné azongi sima bengi mwana oza pe no mama ngasi na longa ki nazo komanda. Moi ça zui a démarrer voiture ne azongi naye. Aye na ndako azeli mobali ta mbala ye ayebisi papa ozala ki wapi. Abi non nasaki na musala na 6 mois retard ya moni nazonga abi non yebisanga vérité. Abi vérité nini abi te yebisanga vérité parce que place na monio nazaki surpris. En plus ozo yebisanga vérité tozo yebisanga zaki na musala mais ngana monio quelque part. Et pas moi na moi so on tena le kana ki kuna parce que na kene ko yebisa ye ndenge yo yebisa ki ngai ke boyeboy yango na uti o mettre en garde soki azana le makanisa mabe azo monter mwana na biso contre biso akeba. Mais comment yo ko yebisa ngai te moi sina yo tozano na ndako. Abi non problème te sina lobeli déjà ayoki. Moi si na mayele na ye bou akati cornet akekuna. Ayebisi mama na mone mobile na nga awa. Problème eza nini? Biso basita. Problème eza le côté elingi nini? Abi mama na do mettre en garde de toutes les façons na mona clair te na mwana parce que mwana comme ko tuna biso to yebisa ye vérité ya nini oyo tindi mwana biso lobake kene fe ba parents na yo ba biso vérité bazana likambu oyo ba bombaka. Mama bota lesika makambo ezo ya grave. Mwana lobi mais moi songa lobi bon na ebité tout na mobile na yo mutu akoyebisa o vérité abina tout na mobile na ngende bandi ko sala ba discussion moi ça na bi OK na lingi soute moi na nga ya ko répéter awa na kati ngozwa chèque na yo na futi embonga azu chèque abimi sa pesi embonga moi ça abimi ko moi ça abimi tant azo bima akutani na mobile ni na porte tema mobile eba yeke moi ça yekuna et pesi dégâts kuswana oui ko sala nini mobile abimba moko ye moi si molakisi ya moi na bimi na ndaku ayebise mais yebisa moi sino vérité ou bien ngana ko yebisa soki na ko yebisa donc moi ça tuni c'est que boyebani abi oui ayebinga yebisa vérité mama moto epeli bandiko na ngai moto epeli tant abi moto epeli et du coup moi si ayebisi mobile ne lobela nga vérité mobile abina sana vérité te moi si wana pe alobi obien ngana zoloba mobile sika zaki a sauter akweli molakisa mwana na bango na nzoto alobi okoki kolobisa vérité te etali ngai te nga moka mutu na koyebisa ye
maman moi ça tout ni papa yebisa nga vérité quand liboso mwana mwasa na yo mobala lobi ote ye alobi aza amoureuse ya mwana na biso donc alinga sala comme ne baloba ki lesbienne na mwana na biso mwasa na ganga bien eza bongo te bino mibale boza ba parents mwana oyo te likambo pasi yango pasi sike bandi yango mwasi ya juste mwasi akwei émotion na no esali ya bi quoi nga na memi zemi penaka bakata zemi na libumu na nga na keno pite pe amasa en plus belle sœur na ngai mutaboti sa ngai bino oloba na ngai ke zemi oyo nga na memi na besoin ba cœur botiela nga ba cœur so bozo yoka vraiment lisolo bo réagir na ba cœur abi zemi nga na memi na ke na boti eza zemi na ngai te eza mwana na ngai te na ndenge nini mwasi akwei tant mwasi akwei ba memi na hôpital pompier ye bon pompier bon terme na biso ezaka pompier ba memi na hôpital esili mwasi azongisi ye likambo eza grave mobali tant mwasi azongi na ndako mobali mwasi ayebisi ye papa ayebisanga vérité mwana oyo aza ya nani koma ye mwana mwasi wana akende lobake zemi mwana oyo nga na boti lelo 18 ans azala mwana na ngai te na ndenge nini ma sœur Laetitia ba cœur ba partage et du coup papa lobi ok chérie nazo loba abani ko raconter moi si histoire alobi tellement zaki na problème à kobota nakenda ki hôpital na se confia ki na ndeko na nga mwasi na ebisi tellement olobaki ke obota mwana ya olingi mwana mobali mwana mwasi te mwana liboso mobali na sola ki na ndeko na nga ya mwasi ma sœur na ebisi mwasi na nga zo ya kobota soki aboti tema kobota mwana mwasi o changer na hôpital opesa ye mwana ya mobali et du coup ndenge nzambe asala makambo na ye tant tokomi na hôpital bon moi na kiti voir parce que ça fait mal et ça passe tant tokomi na hôpital maman botaki tellement ozaki na problème ozaki na difficulté tango yo boti mwana oyo botaki akufaki parce que maman azaki na se ya émotion ma sœur Rémérance voilà bago bisous na ba partage na ba commentaire na ba cœur esika pasi nde yango oyo aza na besoin ya conseil na bino maman ndenga kende kobota akoyaki azalaki na se ya koma tanga boti mwana kufaki etake ma sœur asaka na hôpital wana wa ma sœur basanga baka ebele ezaki na muto pe ya bande kolandela alingaki mwana te alobi no ma sœur ngaso na boti na otika mwana awa yo bokola alobi ayebisi pe ndeko na mobala bi c'est une bonne idée tala sœur oyo ngam na landela kae baboti ndela moko na mwasi mais mwasi mwana kufi malgré tout ye pe awa boti aza mwana mwasi nazo pesa ye epai ya na famille oyo babokola bazwi mwana oyo akufaki ya bango bakundi ndenge ezalaka kaka bameli ngenge bazwi mwana ya meilleur ami ya ma sœur bapesi ye na famille apesi na famille ndeko na ya mobali babokola mwana mwasi wana et du coup bonjour nouvelle image et du coup tango bazwi mwana bandi kobokola mwana tellement azalaki meilleur ami ya ma sœur azalaki na besoin mwana te mais ma sœur mutasalaki contact wana juste ayeba mwana na ye naza na besoin yeba mwana siko tant ye ake kozwa nini oyo nini ku epa ya meilleur ami ya tante na ye nzoka ne wana mama boti ye wana ezaki relation ma sœur asalaki po
bango mibale baza na content. Mama na mwana baza na content, baloba nini? Mama yeba mwana na ye. Mama siko elenge amoni mwana koli jeune fille kitoko ekratise mutu. Akomi siko kolaksa amour. Ma sœur, ma vie, bonsoir. Akomi kolaksa siko amour epai ya mwana wana. Yango ekoze ba problème. Donc mwana koli na maboko na bango na 0 âge jusqu'à 18 ans. Ayebika ba parents na nzo kande azalaki mwana oyo ba pesa kiye adopta kiye ba changea kiye yango alobi mobali na ya lingi mobali apesi vérité nyonso alobi aboya mobali na ye ou bien aboya yete bazala kaka parce que art mobali asali fa yebisa ye ata mobali alobi aboya ko yebisi parce que azaki na ser comment tant que l'homme connaît ça les bien en plus ayo kalisusu moi non wa kufi aluki ko bota tembela zuite donc pasi o ezoleka maman memi mwana aboti mais mwana koliti 18 ans azaya yete et pesi vertige na mutu ya momo na sini conseil pana bande ko na ngai o nyoso bozolanda biso maman editi ma sœur nani ma vie, ma sœur, bino nyonso bozaba, mon frère, nouvelle image, tout. Azan a besoin ya conseil. Ndenge mobala bombela ki. Asala ki ma be, ou bien asala ki malam. Abo maliba la po. Moi nana za ya yete, ou bien a continuer ka. Donc li solo oyo yango na ngena ya obete la bino. Oyo ndeko na biso ya mwasi asenga ki conseil. Vraiment ba conseil na bino namoni ba partage te namoni te dans lisolo et comme na suka lisolo ya ngwana siko bo réagir parce que azana kati azolanda biso azana besoin ya ba conseil na bino comment ko me mazemi mwana za ya ete ba ma sœur pe ba banga makambu te ma sœur ngana pesa ke ka conseil ya ngana bisi ya boya mobali te nga na pesa ke conseil ya boya mobali te mobala lingi asalaki bongo par amour na yebi te so nga na lobi mabe malgré tout asali mabe malgré tout mobala asali mabe abombeli 18 ans secret nyonso wana mais na yebisaki ye aboya mobali te habite ser la joie betaka lisolo oyo toyeba bandeko bapesanga conseil nini nakoki kosala vraiment bon meka ko réagir ba conseil na bino asala nini na omona bino te nga na omona bino te na omona bino te na omona bino te ba conseil na bino eza wapi ba conseil na bino nazomona te master qui arrête le temps lobby aboya mobali na yete vraiment asala nini pasi ya mwana koma ko mema zemi mwana ya yete 18 ans na nyoso apesa mwana epa ya mama azongsa mwana epa ya mama na ye biologique ou bien continuer ka ko bokola ye vraiment ba conseil na bino que ça la bien na ba partage naza vraiment besoin de partager émission batu batala po azwa moi soulagement omoni okosenga conseil pas camarade okosenga conseil pas n'importe qui mais ce osengi conseil mokili mobimba réseaux sociaux na Facebook toza mokili mobimba mais mutu moko opesa conseil o ayebi na yo te mutu akochola yo aza te mutu akofinga yo aza te omoni ah ma sœur na obandelo yo kite ndenge ni ma sœur Gladys lisolo komi dana suka ndeko la ngai zela soki la sona sili so olandango bien sona bandele pesa so tamula ye koma taba 1 heure 2 heures te mama sona sisi
okolanda ngo na YouTube mpona kolekisa ngo na YouTube. Mama aboti mwana me mwana aza ya ye te, mobali azwaki mwana pa ya ndeko ya mwasi camarade ya yaya na ye, camarade ya ndeko na ye. Yango mwasi atuni asala nini, mwana yango akomi ntina 18 ans, mwasi ayebeka mwana aza ya ye, nzoka nde mwana aza ya ye te. Ntango ya botaki mwana akufaki ale bazwi bachange mwana, bazwi mwana malamu bapesi ya oyo aza vivante, bazwi oyo akufa bapesi pa mutu mosusu. Donc lisolo eza ya wana ke kaka na sangisi nyonso mbala moko. Meme nga na ye na reta toko. Oui, otala sima ma belle. Otala sima ma belle Emerance, Ma maman Emerance, moi si koko na koko Emerance. Moi sa koko na ngai, moi sa koko na nga vo Emerance, babi moi si kitoko, moi si boania. Donc asala nini, aboya mobali. Okabola na ye libala ngo ekabwana nango. Po mobali akosi 18 ans. Mobali alobi asalaki on par amour. Parce que alingi mwasi na ye mingi, bavanda eta ebele baobota te, tango mwasi a perdre mwana, amonaki eloko osala te yango asolaki na ndeko ne ya mwasi pona ba adopter mwana me tanke mwana moko azalaki wana yango moni eleki bongo. Emerance koko yo kamata bisou. Oui, bisou ma belle. Ba bisou ebele. Donc bo partager. Ba conseil, ba commentaire. Et ça la bien amoni bo commenter te. Bo partager pete na ebite qu'est-ce qui se passe. Nde kwa za besoin conseil na bino, Ada besoin conseil na bino se confier na biso parce que ayebi ke bo pese conseil yo ko soulager ye. Akolo papa mutu ayebi akoki kotonga ye, akopesi pe conseil mabe, akokabola ye na mobali, akoki ko humilier pa batu. Mais ayebo na réseaux sociaux na mutu ayebi na ye te, apesi na ye kombo te, abeti lisolo, tobeti lisolo ya nkoni. Ye moko aza na kati ayebi ke oyo bazolobela ngai, nasala boye nazongisa boye nasola boye. Donc conseil ndeko na biso ya mwasi ya sengi. Donc lisolo na biso ya ngwana na webi ke bokoti vraiment na moi retard, bokoti na moi retard ebele bakoti na retard. Masai Gladys alobi na koti na retard. Masai Gladys Mutombo akoti na retard. Donc Rolanda ngo na YouTube, na YouTube même so na sisi na partager Rolanda les solos a passé même ata na simo ko pesa conseil, c'est pas grave. Arobenga a Rolanda émission tina suka. Donc nzambe apambola bino vraiment na kende bele te, naza vraiment fatigué, na bimaki na zongi marambe bele ka ya kosala bomoi na bande émission na retard ya vraiment ya 10 minutes, c'est beaucoup. Nga na respecter vraiment air. Bisous ma belle Gladys, ba bisous à toi aussi. Nga na respecter penza air. Na respecter vraiment air. Donc l'année émission pesa conseil. Ma sœur ma vie alobi moi si asenga volonté en Nzambe. Comme je peux dire, à tout na volonté en Nzambe, Nzamba opesa yo réponse à malunga. Vraiment ndekwa moi sozo landa, malgré to linito cité kombote, ozo landa. Tout na volonté en Nzambe. Meilleur conseiller za Nzambe, ye mutako yeba akobamba ba blessure intérieure, o eza kati na yo ezokisi yo. Nzamba yebi nini akolobela yo, ayebi ndenge nini, parce que nyonso ekomela biso. Nzambe muta permeta, so nzamba permeta kite, bébé na yo elingaki mingi, alingaki kokufa te, omoni mama. Vraiment, zwa makasi, sois forte, prends courage, ndekwa mwasi, tuna volonté à Nzambe. Nzambe, en tout cas ma sœur, ma vie, Nzamba batela yo, merci vraiment na conseil, ndekwa mwasi retourna Nzambe, aza pe muto abondela, baza couple mo vraiment baza très unis, ba bondela makasi, Nzamba kosunga bango. Edaka pasi kobota, omemi zemi na yo, yo mwana ozo gate,
opesi ba affection nyonso o mama koyi kopesa na mwana, mais à fin du compte que otala mwana comme ba 18 ans ozo passer ba projet mususu, mais mwana ngo aza na ye ya yo te. Et maman mpe alingaki ete mais akomi koluka arracher affection ya yo na mwana oye abandonaki na ye. En tout cas pasi ka ndeko mwasi azoyoka yango wana. Et pona ngala moni mama ndeko mwasi oyo atikela ye mwana oyo yesi akoli. Mwana parce que mwana za na affection, ye tema lingaki mwana te, aya kotalaka mwana bayebana, aya kotalaka mwana mais mwana batikela ye esika ya bokwami pona azala kaka na éducation na ye po 18 ans déjà bientôt obala na ye. 18 ans déjà bientôt au la vie na ye mususu okei na ye. Donc ça sert à rien ya kokabwana. Pona ngai kokabwana mobali na yo te, mobali pa sala ki on par amour parce que alingaki so pa lingaki na ye yo te, alingaki na ye atia na ye souci te ya kolukela ba solution po bozala na mwana oza na kimia. Mutu balingaka babombelaka ye makambo te. Wana lokuta ya mibali atika lokuta. Ma sœur Gladys. Oui, voilà, azolanda bino, opinion sur bino boto pesa ya azolanda. Vraiment mutu balinga ba bombelaka ete ba yebisa ke vérité. Oui, oui, oui. Tu as raison ma sœur Gladys, vraiment tu as raison à 100%. Mutu balinga ba bombelaka lisolo te. Soko lingi mwasi na yo, vraiment obombela ete yebisa ye ba vérité. C'est ma vérité. Bon. Naïvité, ma sœur Gladys. Peut-être pour Abangi, Abangi, peut-être pour na moi si azaki na problème akoyi kokwea lisusu akufa omoni pasa kobota wana oboti dikumba la moko ale mwana lisusu oyo ya yo te basi mususu akwea bongo bu akoyi mpe na émotion peut-être abateli mwasi na ye. Donc lisolo oyo tolingaki ndeko mwasi asingaki to partager yango oyo. Essayez à partager vraiment émission eza kitoko. Bao bakoti na retard. Boze la live ezosila bientôt. Bo recommencer. Bo pesa ba conseil. Conseil et pour la rater. Conseil pour la rater. Na réseaux sociaux pe ke kufa na ngota condition ngana boma. Donc ezakaka yo soki tosili so bandelo landi oyoka o commenter biso tozwa conseil to bengi ye pa kolanda toutes les façons a ozwa oyo eza nécessaire. En tout cas merci na ndenge ba oyo nyonso bazo soutenir ya bino sœur la joie na ba live bozo zala wana na ba conseil bozo partager ba partage na bino zo sala bien bozo benga pe ezo sala malamu mingi so za likambo na yo benga sœur la joie azana ba pasteur azana ba sœur azana ba servante ba ko soutenir yo pe na ba prière ba soutenir yo ba opesa conseil weza malamu oyeba otona misale ke sunga yo moni vraiment nazo pesa no rendez-vous semaine prochaine semaine prochaine mardi mardi à semaine prochaine toza na live lisolo musu na zwaki bato ba obenga nga juste kana opesa moi introduction mukie lisolo mo mutabenga kinga epsi ngai beta oyo pene salami awa via pressé via mbango via pressé via mbango ndeko mwasi akutani vraiment na problème moko eza vraiment pasi pe mawa. Donc quand je dis pasi mawa so yoki lisolo ngo elelisa yo nga moko na yokaki posa na mizwa soki loko nina koma place na sona misala ndenge nini mais je suis limité. Donc nous avons besoin na bino mardi prochain tozalaka na 20h30 po esunga biso bato misu misala 20h30 ke sunga biso mardi prochain bobo santé mardi prochain émission eza très délicate eza vraiment non pasi na mutemo yoka pasi titre nango eza pressé na vie pona nini pressé ya nini kozala pressé futa eloko te vraiment nalingi bino mingi bao nyonso balingaka sœur la joie
Kobota na koboko leza biloko mibale mobali nde sans content. Mobali nde alingaka bomba mingi. Mama. Donc eza pasi. Koboka na koboko eza biloko mibale mobali nde sans côté. Alingaki son côté, alingaki abomba mingi. Alingaki abomba mingi te, il fallait ki mobali ayebisa mwasi tango mwana aza nanu muke. Comment ti abombi ti age wana nde eza mabe. Oui, ma sœur Emerance, eza pena mabe na age wana mibali mingi bakokana bango koloba te moni. Ngaka conseil na pesi donc voilà na obino bo pesi, j'espère que azolanda de comment ça azolanda. Avana oui favana mambo bokoli po mambo bokoli ye muta souffrir mingi tina âge à 18 ans c'est trop quand même. Donc na lingi bino mingi c'est la joie comme tout passe bande ko na respecter ka rendez-vous oyo po to pesa na déjà rendez-vous na bino. Donc na lingi bino mingi mardi prochain toza live en direct yawa. Vie appréciée et même de qu'on a biso ya mwasi na comme je peux dire na kufa pona nga na moni de asi akufi nde qu'on nga mwasi wana malgré to azana bon moi mais vie eza suki toko te passe mingi makamu mindele bazo sala biso na mboko vie appréciée mardi tokuta na mardi nzamba na lingi bino mingi nzamba batela bino tokuta na mardi et ça la bien en tout cas moyena yembe zate muteso sala nga passe. Muteza sanga passe nzamba batela bino tokutana la prochaine ba gros bisous na bino bolanda émission tu na suka bo partager et ça la bien ba bisous ba nazo commenter ba émission tout de suite nazo kota na commenter ba gros bisous ba bema voilà ba gros